Donc Jésus a un mélange à banduma na bat normal. Papa Zéana tanga yo. Zéla papa c'est bako saka. Zéla bandumbat. Tu peux ça bango chance. Parce que souffrance au bazo traverser on a des alipiaka. Monsieur c'est à makila ki mongo, to ba mutu à makila ba miniki ba mintenga yandako. Mais en attendant, pourquoi ton exa bango? Baza bato ba soulager batu presque nyos. Non papa, ezaka ingratitude na ligne le kwanate. Oh, pourquoi les gens sont ingrats? Papa n'a c'est sur 100 000 balles. Le on la table sur 3 7 ba kene pas bandu. C'est bon dima ndumbo le nan dimi ndumbo. Na rolea. Ya musala na yi. Bien mal acquis biso de bateau en église. Ngana wa na raté. Donc bref, na sengi na président. Tu pas oyi ba ile dim. Hein? Mta yibi ya ile dim. Mais oui, parce que oui, mbongo wana ba lelo. Majabo Salemi, conception kitoko. Et banana Moïse Bié. Banana Moïse Bié. Moïse Bié. Moutamanda projet anana Majabo. Oh. Oui. Ah, yebisi frère Makabino. On l'a dit quand même message et nos sibi pour na yo alobi que te alobi na o karma que makamsu ko tarate. Moni histoire ya na yo lo bara. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la étoile de la presse. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre nouveau magazine Rendez-vous valable dans la chaîne Abino, La Voix du Peuple, où nous recevons pour vous le prophète de la nation Denis Lessi au Torosolanaye. L'actualité nyonso eza autour il y a Mboka Nabiso, que ce soit côté politique ou côté culturel. Torolobela nyonso na prophète Lelo. Vraiment bozo ba kits nabino, bozo ba popcorn bocha déjà même parce que vous allez passer de très bons moments accompagnés de notre prophète de la nation Denis Lessi Motonanzondo. Bonsoir. Bonsoir papa innocent. Papa Nani Innocent B. Oh. Vous dites bon, droit la parole, hein, droit la parole, il ah, petit nanga Inos. Mais Inos a confirmé que yo fait interabiso que sexta pour les arayote, mais Inos a bien arayo pour dans le monter ya Congo ba comme niveau 5 sabatu bongote. A rappeler rabatu que yo no fait interabiso pour lobby que bosala ba examen ba mutu et le bac ezayote mais Inos habite tika ko sabatu sexta pour les ayo. Mais nani kanya mazawat. A parquet zalit grande distance à Gombeza. Godem Poyaza ou avec un logiciel loana pour démontrer que c'est bon. Bon, na occupé na ngaïti. Tout qui n'est pas mamoutou, ozongele tout au banda. T'es ozongela. Ozongela. D'abord mbote na bandeko ba otala yo. Mbote na rebo. Na bezire bombote zemi kitoko na landi. Ngamo na tali. Ça va.
Na pesi mbote na batutu ba Hollande biso. Vraiment les leux aux moi matata. En tout cas. Mais sinon prophète Nando Soana de Ronara Moko Clara de Bruxelles. A bien nga singa bi nga pena prophète bon na no tala na nga kaka mais na moment onere mutwana botika bozoye na cadre batusu ba kozwara onere azora mbouye bato alors qu'il dit des choses vraies abi ba risque oyo zwaka. Ya opesa ba profession opesa et puis azomona ba risque ozo ezana nuke eza danger pour na mutu peut-être pour la sécurité na ye mais azozo ba risque azolo ba par exemple que année oyo grand politicien mo ramener na okufa na mboka na biso quelque temps après tout moni kitenge so atiki biso ozozo ba risque ozolo ba par exemple que non pendant que caméra ba kangier ba katelier 20 ans mieux le na internet lobby caméra obima ayi ba risque oyo zo kana mais lelo lisusu abi atali amoni o annosaki bato déjà que na 2022 oyo batu ba phénomène moko ressemble bato akufa kufebele abazo tala zo mona ne bandeko matadiki bala ba kufa. C'est tout justement ya ngwana innocent yoka. C'est tout justement biloko wana. Un prophète ne peut pas avoir peur. Neta nazo ba maman moko munene akufi azokufa. Soto bondelite. Maman moko munene, une grande dame du pays na habité nzamba bomelinga komona. Mais na moni pe na matanga ba do ba poto intérieur ba yé grand deuil. Il faut vraiment beaucoup de prières. Grand deuil. Ah, prophète. Nzamba pe so message ya nambu ba grande dame bazé belé. Une grande dame. Bazé Pas de belé. grande dame Te ba grande dame bazé belé. Te bazé belé. Quand nous parlons de grandes dames, c'est-à-dire que mutu oyo asali peut-être les solo na mboko ya munene oyo aza abunda peut-être na mboko peut-être aza mwasi aza hero ya mwasi mo ya hero moko ya mwasi mo munene ya mukonzi mo munene donc akufi azokufa donc est-ce que au cours ça était le rôle du prophète Jérémie si je me trompe pas avec quoi baki ko annoncer liwa azongi na simaleli nzamba nzamba bakisele 15 ans wana bato wana attitude ya le concerné ya bato baza concerné akoluka siko pa luka oyeba nini keza oya bango zolo ba oyeba prophétie yebanaka aza malade na mito na éviter. J'ai vu une grande dame, une maman vraiment. Soit ça moi c'est mon consumo à Kala ou bien moi c'est mon consumo nene à Kala ou bien donc na genre wana ba liste wana. C'est sérieux prophète. Oui, dans sérieux quoi. Tant on a le baranazaka sérieux. Et puis le voix ya maman wana est dérangé ba te belé. Pour ba lelier na gouvernement, ba lelier na bato mboka, ba lelier na bato belé. Oui. Je dis la vérité. Vos prières. Ce que ça le rôle libango boaki na mulili. Na boyi na mulili te. C'est-à-dire ce que ba tout ba yiki baza basi ya bato ba salama ka minene baza mikunzi minene seke ba luka yo prophète. Oh, nazo baté na olobela oneni. Tana le bail musicien moi ngakufa. Ozomona. Oui, olobaya musicien moi ngakufa. Quand on donne pas la précision précision les ali mais si on, Dieu peut-être a caché en pour peut-être bah moment est favorable. Je crois qu'un jour à Ofongolanga mais j'ai vu une grande dame qui est morte. Maman moko munene azaka mwasi mon konsumo mon konsumo munene ya mboko. Nous très influent na Congo na niveau mokete. Babunda bitumbala mbali na ye akufa. Sika ete nzamba yo kamawa peut-être à l'action que na o sengeli à sala à soit à 15 ans de vininge Jérémie à sala. Et puis nazo lo bana bandeko baza pembe na mokonzi mboka. Ngala ngato kota pena dossier likambongo auto na sisana non. Nane oyo tokota onga zela nano c'est bon année oyo na le 31 na yeko yebisa batu le premier na yebisi batu que
2022 ils a 3 fois 2 c'est 666 ils a année où Satan je contrôle le monde. Il y aura des sacrifices, il y aura des morts, monde entier, surtout dans le Congo, en Afrique, dans l'Afrique, il y a un coup de thé, un phénomène mystique, une maladie inexplicable, un désordre, un gène, un mort-né, il y aura beaucoup de famines dans le monde. Il y aura beaucoup de problèmes, intempéries, accidents inexplicables. Donc, il y aura trop du sang cette année. 2022 année ma béa souka ko de kabane nyonso ele kana na mokili. Yango mona le 2022, le 2 février, février, ezali démon ya mort. Et à ce 5 février pour le Congo, le 2, il y a 5, 3 dans 4, il y a événement. 2, 3, 5. 5 doit bétailler sur 5 plaies. Makila. Quand on voit 5, on voit la présence de la guérison, mais on voit la présence du sang. Il y a le 2 wana. Le 2 wana. Na Ituri batwa kufi le 2 wana na mwana mwa bébé akufi na accident na côté nzela ki bomango wana le 2 wana na bakongo le 2 wana omona ba biloko ebele salé donc ba mula moko ko beta na monde na awake et ça la grave pendant que ozomona ke corona ezo kita ba mort na bisio na oloba na bisio batu amona waneti mutu mwa ozoloba en l'air il y aura trop de morts cette année et ba gouvernement ba guerre et Gozala. Ba coup d'état nan ba monnaie l'autre en Afrique. Même dans ba pays où Rosa ni d'été. Na monde. On peut pas ba coup d'état en Afrique. Et ça ba idée de sacrifice, il y a ba grand tête il y a monde au ba lingisco ba zongisa net sous forme de net ba colonisation mais ba zongisa ba gouvernement militaire na ba Afrique na ba mboko Amérique nini kuna ba l'est na est ya Europe et lo wana yo kindi et matasusu pe elingi matasuko grandeur ya Russie au monde la Russie comme une influence mon na monde ya grave ba chinois ba pays wala ya est na ba pays arabe. Tout bon de là parce que le diable est en train de lever nani toko risquer ba guerre mon inexplicable. Ba tout ba voyager bo ça l'attention. Oh, na ba avion na ba nani parce que ba avion ko koya ne. Oh, mais na zo yebisa o papa. Ah na zo loba yo zo yo kanga prophète. Ba arrestation na monde. Non seulement na Congo na monde. Va moko satanique ya makase zo leka. Et puis les politiciens, même dans le Congo. Au moins, il y a de vrais bateaux qui sont préparés, dévoilé. Dans le prophète, il y a le Kouta, qui va dévoiler. Les politiciens, le Kouta, les traîtres, qui va dévoiler. Le Kouta, qui va dévoiler. Parce que Dieu ne prend jamais un innocent coupable, ni un coupable innocent. Mambo nazo loba émission na yo garder émission pour to bimisango un jour. Très bien. Na muto yo kozani dété au moment na makamdenge ko sale. Muto kozani dété Et puis complot international ils ont contre Congo. La monaka vision moko kala o mona ba combattant ba tombokaka. Je crois que na senga gaga na archive na biso atinde longo parce que na loba boy na moni ba président le romo boy avant d'aller quitter Akoyi. Tu te souviens non? Akoyi étant président Akoyi ba kene hôpital président télé. Ça dit c'est le tentative de la mort. Esprit wana izakaka. Les gens sont dérangés par un système infati. Mais, na moni 3 secrets moko. Il faut naïb sanga président de la République. Et là, on a na monango na doutaki. Na okende boyo kanga bien. Na zone senga
nakuta na président na sens ya mabete na ke ko senga mbongoti mais il faut président pour na pesa ki schéma devant yemoko tanga ya mabiso devant ba Zakari ba journaliste ba tutu na pesa président na lobby na ye azana bâton d'impossibilité c'est-à-dire et là on se kolekana na nzela par miracle bato azosenga boma parlement mais azana majorité donc le Dieu là n'a pas changé alors ba ye abando kendega na ba miracle alors na corps pastoral de tozana ba jalousie tozala pe na ba incompréhension ah de laisser tout qui a qui n'a mingi pas président on se comprend à dominer biso il y a les kama au dominer te yo za na misote yo za matoite mais yo za na munoko yo salela munoko ngana salela miso ngana matoi nanga c'est ça la complémentarité dans le corps alors bota la te muta pétage bona muta pétage biloko tout na lobby et kokisami banda musée banda Kabila père banda Mobutu ngamna loba ke Kabila a okota le 17 ba renisa ba prophète ba betanga bambata na bima na bambata ba tutu el Kabila okota opanga na ba okota le 17 mais le seul qui a donné la précision de la prophétie les 17 na tongo ba côté les prophéties comme ça nga célèbre dans Congo mais na bima na place à prière on a ba bwanga obwa ba tutu ba lia sofunga donc si et ya na sakweli wa musée et dit wana yebi yango di kapen ba yebi aner ba yebi yango nani l'état to ngana za prier na l'état na bisa vie l'état tale longo na moni yemu daki administrateur aner na erwan tala le loi que no sala 19 ans pour rien na kata na de pourtant nzamba bénéfice na moni ba yokite na ke na TV pa kisamina RTP na annoncé ba obazo ko président Kalaté président Koufi. Donc moi je peux pas avoir peur quand mon président est en danger. Le danger ici, je parle, c'est pas ce qui s'est passé avec François Béa. Le danger, c'est ce qui se prépare. Analyse Nino Sali par rapport à dossier à François Béa. Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, coup d'État, c'est l'interprétation. Bon, mais communication à président, il est clair. Il est qu'il y a des indices sérieux. Le service de sécurité, nous faisons confiance. À l'ANR, nous faisons confiance. Sauf il y a des indices sérieux, c'est qu'il y a des problèmes. Mais problème pesa na mboka qui ça c'est ça ba soupçon. Oroboye mutuboye ana kati mutuboye tant que bana preuve. Comme na ba pesa so ba to ba kanyi mutuginga ngula tout ça ça dit il faut que service secret ça la musala on a sérieusement. Na yebisa au plusieurs fois la émission. Na bi celui qui trahit le Congo c'est le Congolais. Même ba guerre za na SON, ça ba Congolais complice. Mais Nzambe alumi na 2022 ba kubima bango nyonso. Mais ce que document mode circuler sur internet, je ne sais pas si les a vrais. Voilà ba document na ba lobi na biso bolanda biloko wana te. Non, il a te. Il kambo ya nani yo ya conseil spécial. Tu vois un conseil spécial à chef de sécurité à Mboka Mopepa. So ba zuye ba tie na nere, za net ba kitse non, c'est qu'il y a des indices. Di kambo ezali. Mais li kambo wana ba kene nango na sembo. Malembe na sembo po et ça l'explosion parce que bakambo yo mona e bana miki wana nde makambo ne pesa ka explosion na bisaka bino qui avant tout côté à l'élection il y aura des perturbations mo au Salema na bisa yo même na émission na yo ba perturbation politique et au Salema et ba wuti boye ba kebo c'est ça le danger parce que danger ce que les ali même dans parlement ba mususu ba longola mboso or mboso n'a rien fait. Mboso protège le président, mboso ceci, mais vous sentez que les gens sont surchauffés. Son Hollandi très bien côté ngobila ba bo abatak ngobila pendant gaeli bango autant de voitures yé ba biloko osokola nzele komi ba biloko e komi ba matériel ya zande komi les air ngobila ngatonga mboka de air ba bandi perturbation pour ba casser les sous. Soko landi très bien. Bateau ba cassé ngobila ba cassé banani wana ba soki na moko na prison ba msusu ba longoli ne dépêche. Tu te souviens non? Na yebsa bateau aboke. On a des bédor parler zo ba kabunda no. Na tangi kombo ya kabundi te. Na bi moko ba longoli moko ba kangi. Mutu ba longo ya dépêche. Moko ba kangi. Moko yewana alongo ni dépêche. Clairement na yebso poleli. Parce que on touche pas une c'est pingobila et lima. Mboso Elima, IGF Elima. IGF ba fundi.
muyibi bazokende eloko te preuve te bato bafunda eza bamiyibi e bato basipsonaka bato mosusu omonaka nani donc na oyebiso yo oza journaliste onga nayebisaka yo makambo. Fati est choisi par Dieu asali même na ndenge yango bato balobaka o soi-disant bapesi pouvoir tokende na absurde. Bon, Kabila kopesa n'importe qui pouvoir te aki opesa eka ndenge. Il a été choisi par Dieu. Dieu. Donc, entre guillemets, dans le si il dit ça, donc, Kabila aura pouvoir apesa Ndegonete, apesa Moutounete, Kenega, apesa Félix, non. Mboko, pour comme on a poste à présidence, il faut Dieu. Kabila a été choisi par Dieu. Félix a été choisi par Dieu. Pour ceux qui ont été choisis par Dieu, Kabila, Koufa Diana, coup d'État. Oyopé, tout ce que Bakosa n'est pas négocié parce que n'a prévenu qui est. Mais il y a trois choses que le président doit faire. Ato Yelinga, Obaminga Banzete na Olobati. Na Olobango devant président sans témoin. Donc là, directement, vous lancez. Nazo Ebisala Mokozamboka, Ngape na moi na yo, Ngape na prophète, Amboka Oyo. Na Loba pe plus de Bosso na yo. Makamona Loba na yo, na parlé de la nation. Oyebi Ango Okoma. Là, je m'adresse en tant que nationaliste et en tant que Moutou, peut croire dans Nzambe. Peut croire dans yo. Nazan a besoin de yo to kutana. Mbongote, kopianga mbongote, na besoin de l'ogote. Ce qu'on peut, c'est na roboyate, mais na ye mbongote. Mais ngai, na lobi na kombo ya Nzambe. Je vais vous livrer trois secrets spirituels. Ba clé ou responsabilité Nzambe a pesio na mikolo. Pour permettre yo obimisa mboko na katapasi. Sale lango, zamuto Nzambe, sale lango. Nzambe Lazare beta tout le temps que Nazar extraté, mais il y a des choses que j'ai dit s'accomplir. Voilà, prophète Ben Lessi. Hollandais très bien, Hollandais très bien, très bien. Mais prophète Ben Lessi. Mutu na boy service, na boy mutu moya ko tuna ngao. Na ko pia ngo ka yemo avandi ndenge yo vandi bonga na expliquer. En coulisses, ba tu peux pas mona ngati, mais na loba kaka. Oui oui. Na yebsai makambo wana parce que ba to belé baba memene re na héros. Il y aura trop de mensonges dans héros. Il y aura trop de gens qui citeront dans le vide. Makambo na mboko yo soko zumutuka boye des autres. La vie en dépend, la mort en dépend, la condamnation en dépend. Donc président koningana trop ne sois pas agité Dieu avec toi. Obi manayo na 2000 élection ozonga o sala mandat no mibale peso sila. Muta obomo azati. La tentative nyoso ba osala ici ba te ponga na monaki on a c'est après télé. Donc ce qu'on a okufa biso tout monde ngo. Arrive-t-il le malheur dans une nation c'est que Dieu la soit l'auteur. Et tout ce qui arrive Dieu l'annonce à ses serviteurs. Amos 3:6 tinase c'est comme ça. Bato bana miso ba au monde. Bolo ba pembeni ba passer baza oui. Le pasteur n'est pas un prophète. Apôtre a prophète. Prophète c'est son travail. Magé misalango ezobeba. Je m'adresse au président de la République. Nazan a besoin de mon ayo. Pour trois choses. Mboko il faut les sauver. Trois choses Nzamba pesinga. Depuis longtemps, mais naïgo confirmer nga on a basinya pesinga. Nango yebisa makamwa. En tout cas. Oui, mais maye na bererti. OK. Mais na bererti. Mais prophète to ça qui no flatter ba sekui na minute. To ça qui no mission moko dernièrement a attendre beta masolo ya bilan tango tout ça fait 3 ans alternance na tangi ba commentaire il y a battu belé tant aux sala bilan il y a président Fachi bandeko ba d'autres no balobi bilan yo zo sala aux alara na ba congolais na kati ya Congo to vivre na mboka mususu parce que pour la battu c'est comme si bilan pendant 3 ans est largement négatif. Non, les gens voient le négatif par rapport à la retombée financière. Comme aussi Kabila a échoué du côté social. Les gens parlent maintenant du social, mais Vincent, aux intellectuels, aux grands journalistes, les sociaux les a retombés à politique. Ils ont retombé à l'économie. Avec budget à 5 milliards, aux autres retombés. Avec budget à 10 milliards, pendant que Bangola a 100 milliards. Ba pays muso Afrique ba oyo nani place ba vieux za rebelle bele na obokena na ba poto nani ba Éthiopie bazana ba budget ba combien de milliards ba 100 et quelques ba 200 ba mboke bele ba Afrique du Sud ba 200 ba mboka en Afrique bazana ba budget d'Égypte wana ba budget li sécurité pour ba fabriquer na ba armes biloko tout ba mituka biloko. Donc le problème c'est que nazako féliciter bilan nanga ya Félix qui a plus na niveau idée
moi ce bato balandinga bien na sepeli na ye azanga ne tendance à Kabila, c'est-à-dire des gens futuristes qui ont des papa pour mbongo comme mbongo il faut un projet. Sarkozy à Lobango, c'est le projet qui se transforme en argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. N'a peut-être sous copain. Donc ndebiso toza bouyi modernité dans Kabila tout le monde a mabé mais le appartement est changeant banzela ba forme monsieur blog est changeant on lui doit ça maintenant il y a un esprit et état de droit ba économie et élément ba corruption et kangama américain atazana posa biloko américain ne soutient pas n'importe qui ceux qui même les lopé Kabila pe ba okanga été c'est parce que ba américain peut ba mona effort na discipline ya zaki na ngona kata ya gouvernement na na matata on peut pas nier ça. Mais le problème maintenant, c'est le travail que j'ai fait. Mais j'ai fait une menace chaque jour. C'est notre frère. Il a des problèmes chaque jour. Les présidents de la nation qui na table j'ai fait chaque jour. Mais pourtant, quand on a mobilisé bon. Donc, Congo, tu as la vision, on est là, il y a Moni Wana. A Moni que le président Moussou Zalanga na zo sala. C'est une grande vision. Yo kasi ba MCT ya kanga Kabila asale mabe. Hein? Ba période mona ba mukuna asenga arrestation ya Kabila. Mais là on a zolo ba awa le futur sa vision future, c'est ça qui m'intéresse. Où ils ont permettre que aya na biloko eko permettre Congo à démarrer une fois pour toutes. Même il y a Longwe, mutu akoya azala na capacité ya ko faire réaliser. Pour batu mingi ba bandaka idée batu ba aussi solo ba. Donc du point de vue social, yemo ndima ki za catastrophique. Du point de vue Babylone ba mai ba kura ba mais il est en train d'investir. Les Congolais est pressé pour Azanzala. Le ventre point na point d'oreille. Congolais pour les aliakak. Mais Kolia ils a problème té. Thompson et Yaka babete la game abok. Et s'il y a au moins des cas des zongi. Thompson et Oumelarité. Il y a na lobby quand des zongi. Alors, le problème du président, c'est les animateurs de la vision. Même Kabila avait problème de ça. Si j'avais 15 personnes, c'est vrai. On a des c'est un grand prophète, mais son entourage à ma vie. Son entourage bazo sous ma vision nangati. Olé basala bamsu ba oyi baba million. Na peut-être son copain. C'est ça qui a souffert Kabila. Né loko Félix a souffert nango. Comment interprétez-vous la photo tout le monde est autant dans les réseaux sociaux, il y a président Télémina des bâtiments ba chef coutumier ba otalaye. Aza président ba nganga, aza président ba prophète, aza président ba ndoki, aza président ba magicien, aza président ba numba, aza président ba tout race nyonso za na Congo. Leur président c'est Félix. Ba chege ba kendaka consultation. Ba nduma na ebite so ba kendaki. So bazaki organisé te net bato bazala na ba boîte de nuit bazala na pakajuma. Bon omoni. Or il fallait pas s'organiser, ba ya pe ko expliquer problème na bango. Mais ba ko le ba ke ba condition à travail za bien te. Na lobby na poto, yo ke na poto. Condition ni mo la tiela travailler bien. Au lieu bazala batia bango mandaku. Mandaku ba vitrine. Non, vitrine c'est trop pour Nabiso. Net bâti en Angleterre, ba placer bango na quartier mon ba tongi ba se retrouver la carte mon bali so akia ke de bona na carte. Ole bâti les mananzela. Ba futa taxi. Ba tongi sita ba chel. Voilà. Ah, prophète. Mes amis ezana poto papa et banda va Jésus. Est-ce que Moussala et banda va Jésus. Eza Moussala ya kala. Et ça peut mongo. Mais écoute ça bon na potote. Prostitution écoute ça. Oui, écoute ça bon. Écoute ça ne ba futa ba taxi. Oui, baza na taxi. Bon bangote. Tout na ba website. Yo ba mo na ne. Mais ezala bongo. Oh, nana ke dépend de bat. Na tenu. Oui. Oh. Papa. Na mboko la biso. Yo ga na mboko la biso. To na mama mo luti. Auda goda equit. So aye. Mboko mato tie milongo. Au côté au bimi à ça break nenga wana ale muso à côté après une minute ce qui sida ezalaka oh jour wana to komi boye tala plainte pasteur moi za ina kati yo pe na kati type nga pasteur tenga na nga jeune pasteur moi za ina kati to zeli a umeli to keta liduso boye pasteur on segezo comment on segezo to ziye
toketia nzete na toilette toye tokotisa ngo na nzete totubi yango na po abima pa sala mbango abimi ntango abimi tokoteli na kati torécupéré yo pasteur osani na toketi butu na ndako na ye mpeza biso babase ya mbisi mpo azali grand péché mpona yo bachel faye bavalorize mosala kindumba na Congo. Non, il faut organiser yango parce que qui bachel apaka juma fo basangana basala est-ce que bana na basé belé faut dans association parce que so babengi passer sur un biso to sala so bachel. Mais non bien, je préfère pas l'organiser que pas ande basa. C'est une question so bachel babengi sur que non prophète sala organisation la biso yo ma biso pas précis ko ba rotianga nene. Mais au cas où va voter ngana o mema bango yo président na bango président donné na ote ape bango président donné na benga na communiquer mo bato ba na benga na communiquer mo ba mo na tel bazoba bokenda ate na yebiso ta mumboka mumato tsaka mulongo bandumba ba komi na téléphone na ba jeune fille ba mineur na ba mikolo ba komi na téléphone tonton ça va attendre ba photo et c'est ngaka mu dans ba photo na ba tout bazana na ba cause. Il faut pas réglementer. L'État. Papa, dans le bien, Mutabota, même Mutabota David, nan. Abraham engendra. David de la Bible. Oui, ma papa dans Salomon. Na botaï. Obi Mutabotaï. Génération pour ba obimisa Jésus. Mais Jésus fruit à Jésus kindumba na batu aseri nani Ruth azandumba Moabit abala nani na Boaz babota Obed abota Isaïe abota David mais avant ba yana Rahab mutu abota nani Boaz na yena na nani na mbali na ye donc Jésus azam mélange à ndumba na batu normal papa zana tanga yo zela papa se bakosaka zela bon c'est là. Que vous avez abomination. Les images à nation. Yoka, image à nation. Jésus, yoka, généalogie de Jésus-Christ. Babana fils de David, fils d'Abraham. On est babana fils d'Abraham, n'a expliqué un jour. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez. Sarah, Pharez engendra Estrom engendra Aram engendra Aminadab engendra Nasson engendra Salmon, général Salmon engendra Boaz de Rahab. Ndumba oyo azalaka na mboko na Jericho. Yoga Rahab engendra Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Iri pe moi ça kindumba. Moi ça kindumba moi ça ça adulté. Ti babimisi Joseph. Oyo azali papa mubokolia ya oyo maman Marie. Mais il y a fruit ya bandumba. Na ko l'exé ndumba yo so botama na semence te ke moi sambali. Oui, mais libumu maman na ye. Maman na Joseph nani Marie. Fille ya Marie kotaki na kati. Non confilté. Abotami na famille ya David. Famille ya David et Joseph. Yango pireté wana et katanipo semence wana et kotate. Na peut sozo kopa. Donc il peut à Jésus et katana. Mais fruit wana nyonso yemo Joseph wana botami ne kobo oye bandaki na erwana et pas ya nani. Bandumbat Raba bala Salomon. Tango ba yena ndaku na ye. Yo sabotama na. Ça dit ndumba wana changea mais quand même Azaki Tchel dans le passé. Tu peux ça bango chance. Parce que souffrance au bazo traversé on a des alipiaka monsieur se à makila ki mongo to ba muzu za makila ba miniki ba mintenge yandako mais en attendant pourquoi ton exa bango baza bato ba soulager ba tout presque nyonso non papa ils ont ingratitude na ligne le kwanate. Oh pourquoi les gens sont ingrats papa na sur 100 000 balles le on la table sur 3 7 ba kene pas bandu. Soulager biso. Ingratitude. Oui, c'est ingratitude. Muta soulager na era ya passe. Hein? Pourquoi tu faut te négliger bango? Hein? Il faut pas organiser bango. Mettre avocat les voix de sang, voix de il faut pas organiser bango des na poto na bamboka mususu
ou topekisi yango kopekisa eza grave il faut otika bango eza métier na bango nde mpe oza musicien nde mpe ya ndumba alors bapesa bango bacarte voilà bacréer bango cité moko ata cité te bazwa bacarte bazala légalisé par l'état ekosala bien en tout cas bien que eza légal te kuna na poto ezala soko bakangi yo na ndumba bataxe yo amande yo mbongo dima ndumba olia nani dimi ya ndumba nakolia ya mosala na ye bien malaki biso bato ozwango na église nga na wanga nanga te donc bref nasengi na président moto pa oyo eyiba eli yo dimi moto ayibi aeli yo dimi mais oui parce que oui mbongo wana ya dimi te eza bien malaki proverbe 13:9 et puis nombre 5 à 10 quand il y a bien malaki on va restituer ça à l'église na maboko ya sacrificateur nga na oliango eza biblique donc amiyibi tu bayibaka na zambe so bateki biloko na bango bayelako badimi na bango non wana babengango dimi te babengango bien malaki soki ezali 10% to combien ata nyonso oyelinga yango oliango sans problème na olia parce que biso ake eyibi ayeli yo susu te nakotinda moto akende oyiba te ayelanga te mais mbongo ya moyibi soki eye na oliango aosanctifie yango na bible eza place ozaki moyibi ayibi aye na mbongo na ye oui tangela ngo na napresse te mpena mpo nango lelo lelo okelinga moyibi ake ayibi na ye ayeli yo mbongo bongo te dimi te mais bien malaki bien malaki eza différence ete dimi na bien malaki dimi eza moto azwi na motoki na ye so bien malaki eza oyo moto ayibaki ma yo opesa yango nyonso paster azwaka na olia oyo batie eliaka nango yoka nombre 5 verset 5 yoka ti ouais vas-y l'Éternel dit parla à Moïse dit parle aux enfants d'Israël lorsqu'un homme ou une femme pécherait contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel qui se rend ainsi coupable il confessera son péché il restituera son objet mal entier de son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un 5e dans l'icolo il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution l'objet mal acquis cet objet revient à l'Éternel au sacrificateur outre les béliers expiatoires avec lesquels on a fait l'expiation pour le coupable toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartient au sacrificateur à qui elles seront présentées donc soki écouti nga na église outi oyiba mbongo na yo oyelinga yango na oliango mais olobi balobi bien moto aye kopesa c'est-à-dire à reconnaître mabe oui à reconnaître erreur atubeli epa na ye il faut azwa eloko wana mpo voleur so ayibi eke moto akozongisa biloko aza te aye epa église akuti nga na église papa mbongo oyo okozwa yango na bino akozwa sikoyo ok après abakisi nga 1/5 na likolo voilà eza mpe mpona bavole ya badime bavole ya biloko nyonso bavole ya bato bapesa bofrande église te bavole ya bato wana na moyibi na banduma wana nyonso sikoyo aya tikeli yango lobi ake susu ayibi te wana te ayeli yo susu te wana te nakozwa mais nakokebisa ye mbala suka boso ye 3e tour nakokebisa kaka mpo mutu lisumu ekozala na résistance parce que lisumu ozwa quand même mais nazwa te ndenge nabie mutu ana lisumu oteyi ye abongwani te nasani ateyi ye te atuka nabie nateyi ye obongwani te oye na biloko mosusu naozwa te mais nakebisi oke ndenge okosala suboye mais pesa quand même pesa kosala boye yo wana biso pourquoi yoka na répondre au liso bona moni yo lelo oyo kokanela ngai bon proverbe chapitre 13 verset 9 c'est là balobi yango ti chapitre 13 proverbe 13 9 c'est là yo toluki na baproverbe likambo noka ndumba na kolia mbongo wana 13 verset 9 miyibi baki bien malaki 9-13, c'est la 9-13. Vous avez 9 ah, ça va plus gros. Proverbe 11, c'est là. Proverbe 13, 11, c'est là. 13, non? Attends. 13, 9. Je sais, joyeuse, non. C'est là. 9, 13. Proverbe. C'est là.
9. Voilà. 11, 9. On a évité sous-versé en haut. Balobi, le bien mal acquis diminue. Celui qui a masse PAP augmente. C'est-à-dire, il diminue un rapport, il est là à ma vie. Moi, aussi, je crois. Donc, le proverbe 13. Oui, bien, non. Donc, c'est pas grave, mais le bien mal acquis diminue. En tout cas, ce monde en tout cas, au beau moyen fort. Pour le bi, joueur à Liboso, il y a Cristiano Ronaldinho. Ronaldinho, avant qu'il ne Barça, il était à Paris Saint-Germain. Vous voyez bien, non? L'époque où il y avait le franc français, il n'y avait pas encore d'euros. Ayebana qui pensait pour Aouti Brésil, maman aye na Paris Saint-Germain. Moi, je prêchais dans de plus grandes églises à Paris. Il y a Mindele, il y a Batumouito. J'ai fait des appels dans l'église Otobengi na Saint-Denis, Amour et Vérité. Et bani na Batuyo Sobala Poto. L'église on a nayaki gorenir pasteur Philippe ou a commis pasteur beau-frère Kakez. Pour abalaga ya na yo autokufa. Joli. Auto zala to liagi no ko dans Zazak na restaurant mo kala mais il y a même pas 2 semaines. Donc nayaki ko ça là appel de fonds pour baso l'église, baso bi église na Montreuil. Parmi les églises congolaises, ils ont un peu sérieux, ils ont église bango. Ngam na sala appel wan. Pemeni na bango, il y avait une église portugaise. Il y a des portugais. Kobo salateur ba brésilien ba lo ba ki portugais. Bango Angola et Portugal ba pays wana nyoso. Pasteur moko ya munene za yo wana pasteur portugais binginga. Pour ngana sala pe ba appel pour na bango pour na ça. En faisant ça, yena anelka ba za osambela wana. Ouais joueur. Alors, na ba miracle salimi wana ba prophétie ba délivrance yé ayaki a sengainga audience à Kota hôtel place dans Oval. Aya luka yemo. Mais asa mundimi ba jera minene kutu ba Sarkozy kutu na sangola ba. Balo so amnoni. Hein? Boso amnoni. La française. Ko sala on a dit la française. Abana lo bako. OK. Il parlait parce que il rebête à la frère na Paris Saint-Germain oui ko le banda ba français. Français a bien été mais il parlait français. Hermon Boye à côté portugais. Mais azaki peut accompagner na batu na yemi balé bazai na na prier pour naï. Et puis ça joueur à libosoté. Tout n'a passé examina. Ngana eto zala ina joueur moko ngana zango encadrer non quoi joueur na zango prier pa na ina église na Paris na kedati na Francfort. C'est un grand joueur ya Brazza. Na laksa ko du image ne ya. Ba ngana ba joueur na Ronaldinho aye azaki na ba problème na ye. Oyo na ko dévoiler à te que j'ai des problèmes ça. Na yebise pe que Dieu va t'élever. Mais Rosuka Nanzela. A Pianga Dim, a Pianga Mbong, ata 3 fois. Après, l'église a 6 campagnes, a Pianga ou Bago Pesanga, Nake. Nazala ou n'a pas numéro, mais n'a pas d'ango. Ok. 18 ans. Bon, nous, sur la paix, moi, Bengi. Oui. Quand la moi français, eh, yo ko ba portugais muke. Portugais a logoté. Donc il faut interpréter. Ok. Donc ce qui a fait que Congolais arrive à Kabilo Moussous, papa na poto joueur au monde boy. Ndeko ke na Dubai wana au monde be miracle na bato wana boy. Ongo kanga photo ne po kangi photo. Mais ngai ils na cadre spirituel. Mamna lo be vrai. Soko ke vérifier na Saint-Denis place église il y a amour et vérité zagi na étage Moussous, il y avait l'église portugaise. Les bateau ba bazala ba. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bo tchala ba commentaire ko pour mais bien sûr. Mais papa, t'es na tuna yo. Tanga na kutana na Sarkozy. Est-ce ba congolais bazalaki? Ba mon image. Mais tout le monde a ba photo. Oui. Oui, Erwa na kutuna okanga photo ne pas à starter. A starter, a un bon joueur mais n'était pas une star aujourd'hui. Parce que tant que Lungu a là, Paris Saint-Germain a starté. Tu as starté, mais c'est un bon joueur. Ok. À Lungu, on a que Barça comme star. Abandiko Tchababi, Abandiko Sababilo, parce que Kuna Bazango reproché ma Masanga, ambiance, Banin. La Golo va vie privée à Moutouté, Nangolo Belanga. J'ai prié pour lui. Les lots, on a fier au monde à Barça, mais à Kataginanzela. Comme j'avais prophétisé. Et puis on a aussi appelé la bateau balinga bazo salanga bao salanga ba pipe na ole ka monsieur bimia yozo senga mutaya na mone ya même bon loyer camarade na yo
otindanga ye awa na botanga komo na ye camarade na yo awa na lobi na sai bapel na France te église nyonso ebenga na France ko ba bombe ba to bina na loyer 35 $. Moi 35 $. Mais attends na expliquer. OK. Quand on a expliqué à Watt, on a professeur de prospérité, toi deux. Congo mobimanga na kutino. Bateau va beta tolo na prospérité. Prospérité zani. Et en bon côté, prospérité c'est l'état dans lequel la personne se retrouve. Ce qui a simbié le qu'on est progresser. Bon, tout est un principe. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Il y a l'offrande du prophète, il y a l'offrande simple, il y a l'offrande par élévation, il y a la dîme, il y a la dîme des dîmes, il y a la dîme d'élévation. Il y a l'offrande qu'on appelle désert. Zoignons aux gens on anda koya opianza. Et salema na apôtre na acte des apôtres. Tekandaku yaka na mbongo pa église po bakabola na batu nyonso po batu babola bazala. Acte de 42. Voilà. Donc batu bazala na ba yebi manga bibili wana te. Génération ya ba prière ya kala et kufa. Lelo komaka ba professeur ozomona na ba téléphone wana. Na ba bis no ba mbisi ba mbongo ezobimanga na ba poche ya batu. Donc ce qui se fait que tant ba benginga ezai archité ezai église ya prophète Abraham ezana bandal abi papa lokolo ya spécialiste ya finance nana besoin mbongo na zo mo église na limité ndeba na ye ça appelle des fonds et sali na presque ba 7 mois et le cap en direct na nzondo na page na biso ezali et sala wudo ba 78 000 vies bato ba sepela na matéa. Et comme il y a un rappel, na bandiko sakola na bi awa na kati na piste d'abord atmosphère. Au monde vous awa déjà mouvement autant boza ngo de la kati awa. Et ala nda côté awa. Alors bogo seme bambongo wana. Parmi muso aza kuto awa aza mbongo ya loyer au futa. Il y a quand Dieu demande l'argent, c'est le besoin de Dieu qui prime que ton besoin. Je donne un exemple. Hier soir moni figi mo boye, figi wana sikoyo aye ba ali fruit ezate a modira maintenant a modira ye nzambeti ayebi ke vino figue botaka na saison anati Dieu sait, mais quand Dieu a besoin il n'y a pas de saison. Donc besoin église na minute oyo ezali ke ba kende na première rue. Dieu a première position. Voilà la première position. Donc yo za la mbongo loyer pesa na nous les restes nzamba au pambola. Comme la veuve de Sarepta. Voilà la veuve de Sarepta pesa atikala na huile moko. Na mafuta mwana okufa bimuta okufa te yo pianga na liana. Est-ce que c'était la méchanceté? Wana na lelo toro ba moliba. Ah papa, ne moni camarade na yo wana. Soki zagi yote na porter plainte. Pour biso to vivaka église ba autoriser biso to vivaka na dim na ba leg na ba don na bo frande. Bo suko musala na biso. Bon, il pas le retour na internet à relire na page na ba iteke. Quand c'est dans la sur la page de police de moto. Yo mo regardé to solo na grâce na yo na bengi yo par respect. Au passé ngaye to sololi a sengi pardon. Yo au PC conseil tant a sengi pardon ngana ko kino sala sur l'on contraité na cité pe communauté par respect à pardon. Donc et l'on pe eleki mais yes go a tchagi yango idée na ye la no mutina mbonga loyer de les autres ngana mbonga loyer. Regardez la méchanceté du passé. Mais yoga yoga muta ya prière au mona ko de torture à veuve. Atika la na moi farine alia lambelanga na ngana lia c'est lelo simbate après ça que mai. Donc pour dire clairement que il y a des choses et puis l'appel des fonds est biblique. Si un besoin de l'église na Exode 24 25 ba senga qui même nzamba sengina pot de dauphin papa na désert aux angwa mais ba kanga voyage ba ke ko boma ngo na mer ba sali ba boîte pour ba boma ba na pot. Ça dit quand Dieu demande il y a des escroqueries qui existent aussi. Faut pas dire que non c'est ça solo. Makioneza. Oui, ba musupe ba yanga mbongo ba tina na poche. Net ba tout ça église na Paris na ça ba peine ba somba exister. Ba somba exister ba kenara ko sala ba désordre na bango ba somi ba ndango na bango mbongo to sengaki ba pesi yango nzambete. En tout cas, il y en a qui sont là mais moi je fais les gars a pris l'église tu OK les lois en église mususu na première rue. Coup de chapeau prophète Abraham naza prophète scandale comme koma trop na ngam na bino basala nzambe et to bana likambo ya ozo le kawo ya prophète Joël azobenga mutu na hôtel na ebité au ça biso ça édifie quoi ça édifie en non la dire il faut que aux hôtel chambre il faut ça veut dire quoi il faut que qu'il y ait une organisation prophétique
Là, c'est l'école prophétique pour nous aider. Définition, il y a prophétie, la prophétie, non. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui donne des visions à l'Iboumou, Zalaboza, non. Un prophète est là pour... Te wanate, biloko wanate. Boza Bulumbu. Te biloko wanate. Biloko wanate. Oh, papa. Eza biloko wanate. Un prophète, c'est lui qui donne le ton au temps. Moi, dans mon 2022, bandi, n'a expliqué que il y aura ça. N'a pas si batou déjà vision ya année. Bata préparé pour nous combattre biloko yoye là. Ça c'est un. Deux. Le prophète appelle ça ton attend l'église. Troisièmement, le prophète n'est pas un parolier. C'est-à-dire un docteur de la loi. C'est celui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. C'est-à-dire, penser à Nzambe na Congo na l'héroïsani. Na quatre églises, na préparamentaire. Si on a continué à faire l'église, nous avons le mina comment bon na komi. Na bani côté. Au moins na matière na nga pe toucher nga. C'est-à-dire, je prends la pensée de Dieu, je le mets dans la prédication, je donne. Les restes, là, ils ont la parole de connaissance, dont il y a prophétie, dont il y a révélation. Qui n'est pas l'esprit prophétique, qui n'a rien à faire avec un prophète. Un prophète, c'est tout justement la pensée, l'oreille de Dieu. À quoi annoncer l'événement et puis différence. Prophète, il y a ministère, il y a différent d'un prophète ou kala. Bango ba comme au mimon il faudrait ba prophète ou Ancien Testament. Non, au ba voyant. Nous maintenant c'est le prophète des dons de l'esprit. Et il y a ministère prophétique. Alors le ministre prophétique actuel n'est pas comme Élisée. Nous sommes là comme étant des ministres de Dieu. Apôtres, évangélistes, prophètes. C'est tout. Maintenant, la Bible est continue à niveau prophétique. Je prends la prophétie, bon, dans Télémine à Bible, chambre 29 ou 26. Exemple. Prophète la Tongo a zongeli, a filmé, a dit non, il a mis balé. Un prophète ne discute pas. La prophétie, c'est bas elle-même. Michel Baïb, c'est Yakabaninga Basakoli, guerre, président Akab a gagné guerre. Loba Logo la biso. Ma prophétie, c'est l'association. La prophétie, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'association. Alors, Baye, roi tourné. Au monde, Nabi au guerre au gagné. Mais je vois Israël pleurer, dispersé comme s'ils ont manqué le berger. En d'autres termes, il y a beaucoup. Qui moutakala ne badra pe aboter les chandans en comme ba jaune ba rouge. Ba ici na badra pembe za sur la botel te. On a fait si ça ne nous intéresse pas. Ça intéresse pas le Congo. Le Congo est en crise. Donnez-nous les solutions de sortie. Trop de manques. Il faut que l'église soit redressée. Oui, parce que mais je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai dit à Francis Tatou, il y a trop de dégâts au pays. Keba prophétie na yo eboma ekata omutu. Jean-Baptiste a tikalagi élément na été. Na biso eloko. Jean-Baptiste batina ke mission na désert. Aliaka ba miel. Mukolo Jean-Baptiste a longwe na miel, a zongi na cité, a moment na batu, a bête prophétie exact. Et quoi il devant roi, mais bakata emutu, vrai ou faux. Quand tu es en dehors de ton champ, sache que ces prophéties là, ça va te couper la tête. Prophétie ce qu'on commis comme on a commis bateau comme on mire. N'a pas ça prophétie Kabila va rentrer. N'a changeant. N'a pas ça prophétie. Au néga le bas que il dépasse au pendant comme moi au bima traître mon ba au bima na suka. N'a changeant. Mangé ma finga te. Na le bas kamera au bima malgré bateau finga nga. Abimité. La prophétie c'est pas elle-même. La prophétie n'est pas là pour tuer les gens ou pour faire scandale aux gens. Non. Et puis la prophétie doit t'accompagner de la sagesse. Dieu c'est un Dieu d'amour et un Dieu de pardon. Il faut comprendre. Donc, et l'autre pasteur, le prophète va comme une sensation. Et la sensation est si baise.
Très bien. Baise ce que comme il bateau bandolo ba comme non négé jackpot à salakia il cherche le baise ayeb sanga bi vient na oluka baise mais baise ngo yo que le sala ngona mangama mitakala mais un mot gentil pour na sœur na biso Rossini ou Madjabou o ba bimisa ki vidéo mo soit des non Madjabou azane mwana malamu akuzali ndena na mutu te Rossini moi si o sœur na biso oya mutakala wana o ye est-ce que zaki était dans ba vidéo mo boya moi si mo boya zo a ça la break na jona est-ce que ba komi o que za ye même après ba o mona ke ba kosi mona ba moi si te za yete en tout cas ngala tala ki yango c'est ça bon te maman mot gentil bienvenue à l'école bienvenue à l'école mais un mot gentil pour na association je wana Madjabou wana na koyi ko encore te ko bundisa te papa na zo vina azo eloko ne au sérieux Biloga ma BP c'est un message que Dieu envoie au patron de Madjabou. Et si nous sommes basi baza, ni bali akito au baza. Et comme pesa la wana. Bon na Madjabou tout monde mon manager yo anat. Manager on les a ramené aux États-Unis, il y a place. Papa kala ils analyse. Mais maman nani maman Shabana ibisi c'est wana kabo ya mobali nete pona makambo. Na yo quand même rolo bani. Nani? Maman Shabani. Mais ceux qui ont koba, ceux qui ont koba, ko choisir comme à boya comme paix, à pardonner. Ngai azana tous les deux volés au Bible pesi. Le mariage peut se séparer sauf par adultère. Alors adultère les autorisations mon maya ko panda libala. Parce que l'obé ko souffrir, pour ko bezalo kwa gindoki. Ezala akaka. Ninga pasteur à lobby base ko boya mobali. Moninga Shabani a moninga na ngate, a mwana na nga. Bon. Il faut vous différencier. Non, retirer. Collègue pasteur. T'es un collègue d'Angate. Un collègue de. À moi, il y a des musiciens. Après, il y a des moulimo. Ceux qui wapi, azu a commis pasteur. Ok. Retirer. Parce que, comme habitude, musicien, il se fait comme un pasteur. Il y a trop de dégâts à l'église. C'est pas normal. Nous avons bengi balamoroté pasteur pourquoi? Oyembi omoni bambozande biso to ça ba frère na biso et be biso mutu ali komi pasteur. On se comprend, nous avons benga mutu moko. Dieu n'appelle pas quelqu'un en 3 temps. Oh. Donc bato tout ba Élisée azayi paye. Élisée azayi paye. Ba yoko boire que les manteaux. Awuti laboureur prophète. Donc bato tout ba ministère on va pasteur donc les étapes mort biblique de mon amour. Tout mon amour. Donc la Bible les a mais Allah il a donné à l'autre. Alors il a donné même don et chant ils ont raté. Il y a ce moment dans la Bible don et chant. T'es ba don de l'esprit chant ils ont raté. Voilà la lévite. Un chanteur c'est un lévite. C'est un serviteur de Dieu mais lévite. Il faut attirer la rana Moussa na Yohana. Logiquement, il faut attirer la Moussa na lévite bazali. Sacrificateur bazali tout na yebi kingandi na lobi na yo toza na Bible toza na Bible na kingandi pena donc na tuni yo to na Bible na kingandi wala pena na lobi na yo boye yepe rien omoni Moïse mbiye azaki dia serviteur de Dieu na tatane ko kima après abani ko yemba mais il était toujours serviteur de Dieu. Il a commencé d'abord à être... Il est serviteur de son père. Il prêchait. Après, il a dit... Après, il chante. Il chante. Ma belle zabi, ceux qui boivent, ils n'ont pas eu. On les a ratés. Ma belle zabi, c'est apprenant la Bible. À ta verset, moi, ça va bien. Au moment où on a un sacrificateur, un lévite, c'est quelqu'un qui est là pour chanter. La Bible, tabernacle, ils ont distingué. Alors, tant que vous avez au changer son commis prophète. Et puis tu vas changer à ministère. Yoga mutu abandi évangéliste a commis prophète. Ils allaient atteindre baka. Adagi évangéliste. Adagi expliquer sur ma film. Au moment où on a une émission a été a commis prophète. Depuis Moulani. Il y a un moment où appelé oh esclavagisme mais on a kuna na France, na Europe, bozonga. Biloko ne azala mingi na mutu mzo azana 4 Amérique kuna bazanga biloko compliqué wana. Et puis on a la nani qui est l'émission pas Moudranga Péro Gola Béo de ça populiste. Oui, je suis leader d'opinion. Je suis leader de masse. Et je suis un homme de foule. Et puis je suis influenceur. Très bien. Donc, et
Et ça lui est passé l'année. Pétage, Moutoto et Moukile Kangi. Donc, Batoua, nous avons comme les lobes musiciens, comme les pasteurs, bah suspect. Et belé baza dans vie, et belé baye dans bango koya. Comment t'as le moulot t'as oye manaye yemina. C'est pas pour faire zanéga. Eh mouyembi mais il prêche. C'est différent d'être lévite des gens zadia moussa de l'ensemble. Un lévite c'est déjà un serviteur de Dieu. Alors au comme ils sont passés parce que aux adia lévite. Mais quand même on a dit message à Inos B pour na. Tezala c'est ça. Moi na bateau yo, moi na Déborah. Déborah mon bel asala qui est cob. On est dans une discussion et kobo. Et kobo n'a avant n'a après ezaka et kobo. Et kobo pourquoi nous avons bimisa on a l'air. Il sait pourquoi. Tu as des choix. Madiabou wapi Madiabou bato papa. Babundiselo ba malango zo ba jeune talent. Au contraire, non, l'initiative est bonne. Mais les animateurs, et comme ils copent, Babylone, tout le monde a showbiz, ils ont toujours quelque part. Dans la télévision, mon tabana va défiler de bonnes danse dans beaucoup, ils ont na arche de nous. Mais mission il y a défilé de mode, c'est moi qui ai fait ça. Star X, oh bah tout va jouer en lilo. Ba record be mission nyoso yo mona ina mboko ngam na créer be mission lelo oyo lelo Majabu Salemi conception kitoko e banana Moïse Mbie Moïse Mbie mutabanda projet anana Majabu oh oui a yebisi frère Maki Abino ngalo gola moi ba problème boye na banani yo kene ko représenter nga mais à bon ils avaient comme frère Moïse Moïse a dans attente après son frère Mike oui ah oh, mais à bon ma petite toile à Nyoso, il bat à Moïse. Et après bah comme ce qu'on a Mike. Oh. Mais à bon on a encore. Ah on a na TV. Majabou c'était un partenaire de Moïse. C'est lui qui produisait Moïse. Bah concert Nyoso minene. Majabou c'est un partenaire. Le couple Majabou là, c'est le partenaire. Bazagi lié à Moïse. Comment est-ce qu'on a oui frère Mike oui Sandra Moui bazagi bekiri à Moïse tout ana baluka ou ba ongonyoso ana bazai bato à Moïse ah on est en version Moïse Mbi non nazolo ba vérité on est en version pour tout frère Mike Kalamba tout na Kalamba était tout na Majabu. Non, c'est une réalité. Quand il y a Moutolangat, pas petit Nangat. Mouto Azaïna Katsali Solo Ana, il fallait Salango. Bon, Moïse a comme une période de mon boy, étant en baba produire, il y a le billet à ça, la autoproduction. Et puis des petits conflits, et Kotaki, c'est normal. Et Mike Azaïwana, Maya Zurelev. N'est-ce pas bien? N'a évité. Fond n'a évité. Il y a équipe, il y a un moni ba nani ba petit aye ba la Tilou ba nani oh ba Michel Baken. Et voilà, Azara Moïse non. Baké ba ngonion sur une équipe en équipe. Je ne dis pas qu'ils sont en bon terme, ça je ne crois pas. Moïse na. Je ne crois pas. Na Bekiri wana, je ne crois pas. Moïse na Mike. Et Kiri nyonso wana baluka wana bango nyonso ba Sandra Mbouyi bato. Je ne crois pas. Bakena bango nyonso na ba Dubaï bango nyonso bakena kena kuna bango nyonso ba invita bango bakena ba Dubaï na ba Majabu tout ça je crois. Ba nandibité baza en bon terme. Je sais pas mais je ne crois pas. Donc ça je te l'ai dit. Donc c'est Déborah Lukao Ali Misamubali na. Ah na lobi boy ce qui est adultère. Ok non maman ozu mobile mususu nzama obomote soki pe olingi mobile pondé na otala ye mobile nga solo mobile nga na segalela ba. Je pense que beaucoup ta l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko ya kopesa bino bandeko beaucoup talanga à travers le monde et dans la bandeko bazana Kinshasa et dans la bandeko bazana ba province et dans la bandeko bazana mikili ya poto Asie Afrique Amérique partout Europe ozo se retrouver biso sur le lot yebi importance ya mabele. Au Corozano na nyoso lingi mais sokozana mabelete avenir na eza mobulu. Voilà la voix du peuple tueli bino sangwa kitoko awa nazawa pinazali bongo na Kinkole Plaza na quartier Canada. Kinkole Plaza ezali wa pezali à 2 minutes après aéroport.
bana na entrée à plaza ti esika nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso okota na kati ya si nazali o site o tozali o ezali esika ba ko teka ba mapango a ba teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains et si qu'on a telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité à nzela ezali pena kitoko donc obimina nengo obanda na ndako na ti obima na makadam sans problème mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5 donc voilà place ezali awawa hâtez-vous parce que tous à 9 hectares et déjà avant la banara émission déjà tous même na batu ba rotala déjà bazana pour ça ba somba donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus haut roté kaza plus haut roté ka mabonté donc kiti si prix par rapport à endroit tous allez donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinko le Plaza plus précisément la quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bo benga na numéro na ngai moko Vincent bo kozwa ngai directement pour na ko sunga bino bozwa mapango na bino awa na kati ya Kinko le Plaza na quartier Canada donc bon contacter ngai sans problème donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo ko talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kinko le Plaza. Merci. Mobile nga sûr. Voilà alors on est mobile ici mitenge zuye à sa erreur. Pour mitenge ezelo mo balimbisa mutu te. Mais tu peux pardonner ton mec parce que on a dit quand même message et Nosbi pour na yo alobi te alobi na o karma ke makamsu ko tarate moni histoire ya nda yo lobara wana ke mwana ndeko ngani azane na problème te ye apesa mabi gouvernement ni mutu apesa te ye azaki wana na china se bere bwana zemi papa ngabota nana fanatique yoka nana fanatique conseil apeso ya mwana na bien ye aza mwana akopesa prophète conseil te te pour makambo mon conseil est outé pas nkolo ngana monaka ngaza nation ngana défenseur à peuple ye atongi ndako 10 yoka atongi ndako il y a des mabaya aux spécialistes en ndako o ekotsa biseko ate ba bloquer vite. J'ai voulu seulement lui dire que pour na mabaya bien o esengeli po o tiapi ba condition aza courant pe erozi qui ça tout ça il faut ça le long bien mais na yebaki déjà que le pango eza yé a rotia banda ko na provisoire provisoire so batu ba ye muto tongi ndako ne OK or ndenge ba présenter ki yango c'est comme si akabeli batu bandako nde mamo livre azwinda ko akabeli batu ba terrain tonganda ko na c'est différent un don doit être complet c'est ce que je me suis beaucoup époumoné pour au pèse bateau espoir mo ba vandi wana après obengani bango tu vois. Est-ce que vous l'anda qui place avec Andimaki alobi ke za banda ko na conférence de presse sala Andimaki pour moto source nanga ngana na ba source sûr siko ye alinga bandelanga ngai na zaka fanatique ya rebu na ya ye moko pe nde ba sa biloko na bango ba pesa ba bizo obeta ba shit na betu na linga ngo siko ye longo ngana zo boya ye ba provocation te quand même eu opportunité pour autant le bango ya lo baka te ayo kaka et là la sepeli petit na inos oyo kangai la lelia ngo ola na ngai te tina nego zo lo bala sepeli ko lelanga abiso ko tala gete ala sincère ko tala deli le stese ko kosi donc na lelio fort comment na no pasteur ya okufa pamba so landinga et là on a koyebisa yo boye na za mutu mo direct et puis en tant que direct na lingina salo mabeti ngandi makayo na landaka o biloko no sala ba pétage wana ngana lingango na sebiki ndenge otangi comme ba pétage et c'est nga bien petit na inos donc ekotimo wala non makambo yo zoloba yo ko pesa ba pesa conseil mais ngana serviteur de Dieu na évêque chose na poso pianga conseil o benga ata Toulouse o bon mais manga pas vieux oui mabena mabena lukila ngai yela ngai to se émission ngala lukila ngai na bomeli o moto omoni yo pena na bomeli o moto po borebo masi na yo ana makangu na yo aza pire petit na te abala ete makangu na yo la lingala babengi makangu na français le batala français bon na français fiancé na yo OK fiancé na yo copine na yo na lela effort musique na et puis il y a pe nzembo wana na lela ka yo fort tango bandi ko bata
banga epa ya ba aigle nde place ngana yo na linga ete po yo kokota conflit ya ba musicien ya kinete yo za mutu moko outi na Vodacom au commissaire munene kokota ba conflit wana carrière na eza unique oza unique kokota ba conflit te bamba memao na ba camp yo za muta kanté beta eloko no ndengo beta kito lela na parmi bato ba vota yo na Vodacom sikoku azala Cameroun de 11 ans peut-être oyebi yango te yo za makasi na ba festival biloko no wana au tenter album ça va malgré au provoquer biso bato église na 06 mortel au expliquer que el existe biloko no lac mais na monde okitisme nga na tanga biloko ebele alors mortel de l'homme ya makasi quoi te ya ko pesa ça c'était mortel ezali lo mo mabe 06 et amabe. Bon, le colosso pesa ki nzamba anéantir biloko na au nom de Jésus, atika album na o et continue. Mais na ko saloma. Oginze mwa Naomi Campbell, nzemo ni mwesa succès. Te. Oginze on te hein. Ya énervé nga na biloko ya zo loba na siko na otala nzemo. Te kota TikTok, Naomi Campbell ya ngom désolé. Bon, na ko otala po pesa esinga et puis yo to provoquer nga. Nga na lingi na nga problème na ote po bayela nga ba pièce no ata 12. So na beti o ya zo problème na rebo. Mutu zo na bête et puis net clip yo bête wala au moins soit nos opia business na mutu wala et c'est ndeko na reba silika ki tolanda ite au moins te reba osilika et puis au vandi awa na se a break awa otie mutu na break te ba bongisi déjà te na lobby atie mutu na clip wana et pas à break moi ça na tie mutu na break na et c'est ça normal hein bilo mutu au moni ngayer mo na wala ega bakanda rebo non mais rebo mutu na ngai faut na défendre na fanatique na ye Roger c'est un fanatique ya ye donc famille mbato an to kaboli ndambu pour yo pour na rebo alors ngai sikopo na rebo a mutu na nga siko nanga lo belo mo na TV bande ko botika o déranger nga nazala na numéro a pénalité na biso niveau ba ko benga mikolo aza Rwanda amude kobo aza bien bolobi la ya amude kobo mais succès matina ala Rwanda te ya ana poto no beta tour en que des États-Unis azonga niveau ba ko déranger nga o ba moni na Rwanda Vincent pe dukela biso numéro a pénalité et les gars moi ba rebelle atamboli moi trop apé misamoto benga roko o aza numéro a pénalité ba benga ngai penel ndengai bo benga ngai Yé na Salou Melise batu na ngai. Donc somme dala besoin ko na film auto sala na osenga mbala ru. Te mobile na ye pire ngai. Na osenga autorisation moi ça kota na film auto le fille a papa. Mais pour la batu bazo luka ba benga. Ba benga nani? Peniel. Kasi ba benga ngati. OK. Ba benga na epsa na tout na nini. Balini façon ba benga na la fona ngana te comprendre. Ça c'est ba mais boloba ki montagalisation. Siko bozo le la kaka. Na epsa ka bino mwana na ta lata bigini na ina bi mwana na nduta te votie tem. Lelo bomo lukaite. Mokozi ma yesi abi mwana oza kitoko abi pervers. Kitoko ngo zo lo abi on nzoto na yo. Pas tout ça yo ka solité franchement. Donc Yerebo limisa inos et a clip y a la on rien. Bon, ma musicien va profiter à moi, tu vas apprendre que l'album mi bala mini les obima. Non. Fali koto faire épée koto. Mais pas et bien. Ozomona nana linga bitu. Oyo mama badate ozara misi kwa no sara biso pour le 18 décembre tout le monde a sima. Nzembo mi bala se bimi moko il faut kufara. Album et bima moto 2 du côté il faut moko kufa moko et ya malem. Fali na héritier bima ki sali 6. Yo mo loba ki balé ça ici. Non. Et ba ke belé ba single mais album ozara mi balé. Non. Fali akenai mwa musika 007 à landanaki mais sikoyo tango aye to bandi ba prière a mati lisusu koleka moi je crains garçon na encore ma premier kalaté héritier bon faire makasi Fali pa makasi babunda mais moko yo lalisa munenga no ebité sona na olalisa na yebi mais moyen na sala ngo na TVT na yebi o ko bima premier na o ya deuxième émission so pétage yene na oloba. OK. Il faut espérer à pétage et à pendant le bana. Les deux albums, bah tu vas retenir que Moro et Robeta. Moro et moi c'est par rapport à mon nena. Mais Robeta même jour. Moi moko neto yogi. Bon, moi moko ça va. Ceux de même jour moko alinga kufa. Fali le 25. Ah ceux qui moi moko moko ngala libela. Enge bimate. Et bimaka bat ba yo kango net garçon na sali clip de l'eau ça ils sont 6 mois. Azan a 38 à comme la 58 000 vies 58 vies
na olaxo album au 58 vies. Mais pour la bambi balé à tamoro et bêta la moi c'est et bêta quand même. Et bêta. Mais et bon ça là moins quart. Pour ou en aura makasa omela muninga. Au moins le na ipso. En tout cas. Ce qui inos atiaka album on a combo 06T. A beti banze moi. Ingeza la maman na chef d'œuvre. Mettons à 6 bat balanda minga da ba chrétien. La chrétien. Oui. Roger Landagaye, Nana Landagaye. Toi ba chrétien. Si toi ba moni 06 au moni tokimi. Tokimi ma moto oyo ki ango. Mais bazo zonga la bino parce que expliquer que ça na okaka. Explication na maman molimo. Yende fo na monaye. Inos bi. Yela ngai. Na luka. Lukela ngai inos bi wana ya tokuta la po. On dirait dans l'image ma benanga. O mote na tio na se. Modelo yo lo baki batu ba bengi nga delis. Ba yeb se okutu na ba nan ba commenter ba a ozo provoquer delis. Donc na tio na se. Po na rebo zemi. Na boyo moi na bima ki passer a lo baki manga mote. Rebo aza star na ngai. Donné na za na linga blo bolati ba jaune bo binanga bo ko yaka na se bo pia na ba bis c'est très sexy na linga. Mais yo pe kokota mamunanga te tika nga so na lo mamunanga yo kokota ti mais nazo le ko kokota la po da si après ça la luka e luka e to kuta la to sa pe mission to kuta na surprise o ya ko zamuninga avant azi to organiser nana e to ajimo wot en tout cas mais na bien ndenge na bo babenga na delele cité yebe babenga ga inos bi basara babenga mo ba delele de to ajimo de ça soir en fait ça arrive à la fin de cette émission et bien le bradaka moi un grand ne peut pas se faire enfant reste dans ton statut de grandeur l'ambomelo dans moto au moins na poto moi na so abomi mutu na 13 ans ba oboma infraction na tina 18 ans bilo mutunga no to so na so moi na botami mais so to kuta de avant to bongisi c'est pas grave en tout cas to bo sala biso livre de vieux fura malango to si sala biso vous êtes satisfait non c'est bon na ba bilo na onyo so non c'est bon na ba histoire ba majab c'est bon na pesi mote na Jeff Dad il était ta nzambe apambola wesiko zali l'homme fort le patron des patrons mote na maman Denise na kero ko tia zuate mote na Bedasour pe Alange Gabriel belle lobit pour camarade no suko yoki libanga boye au moins na bemilinga ke katanga émission tikeki qui va polémique voilà yo ko katanga émission ta yoki libanga oke ko katanga polémique voilà Guy Loano Jean-Pierre Liaou Modero Sima na nani Tony Mwaba coup de cœur nanga Gauthier Mascotte prophète Dominique Konde Liloba Tête Tendai na maman Rachel Fouta maître Turambo Malemba table Jongade déjà au 10 nanga yaki depuis 3 jours il est le 5 il faut attendre ko yaki samedi et lundi Washington grand pays Ketch Lol Arthur Zemene FBT Paul Fikipo Diezola Mutalombi ayelinga na kanisa yi ayelinga 20 mois munene na kezo ngo yebo na moni ba komi pastis nga yeba ite na kandika ba genre ga na papa na ndugu ti ver na beta boy na moni mise komi rouge nzoka nde batiela olangwe batiela ngo mai olangwe na langwe te pezinga mo ba étincelle na mo mona ba mise komo koma mike ba 1000 étoiles en tout cas Mutalomi na sepelité merci quand même mais batu buzu ba yo melango po wani legi makasi ngai ga motoka de rouge Irene Mukabila na Yuyu Mukambote Trésor Olangi na Jano Yolo et puis na Pesimbote na Winnie Barouti Valérie Mala Dorcas Mokoko et puis Henrique Mbote na Justin Paz mon ami personnel Mbote na Grâce Rachika Bofunga chez Rachel Eza Rachel Exotique et puis Justin Paz merci Paul Vaillant na Paul Vaillant Couture merci Henri vétérinaire Henri mais ça to pesa mbote na fanatique no moko docteur Jeffrey Pombolings azan États-Unis Jeffrey Pombolings en tout cas dans pesa mbote voilà donc Jeffrey Pombolings c'est bailleur mon frère mon ami n'a pas direct États-Unis mbote no yango wana prophète na monde il faut que mercredi vendredi 16h net le na église na campagne et puis dimanche 7h toi en direct invité au dimanche na ozala wana dimanche pe na bonga au monde nga wana ouais donc merci Migi na pesi mbote na
Peter moko ya chauffeur nanga Titi et puis naza Jacques Bongo ya maman na Peter. Merci beaucoup Dari Diwantesa pour la prise de vie par c'est ça pour le montage et puis na abonné Nion sur la grande famille du peuple. En tout cas, moi te belé, des grands caméramans. Prochainement, merci. Ouais. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Leila. You are my love. I want you by my side. Yo, tell me if you ready. Your name was Sinangana Bona. When did I promise I did it? I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You and my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love. I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Leila. You are my love. I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Bona. I'm the one you need. Surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. You name my baby, you. Motema gaga yo, mabanzo gaga yo. Your name was Sinangana.